Zolingandi batanga oya viola kinga batanga yaza mulai bo teint clair yene na moni awati batanga yezo sa passe makasi baboka mobali nanga nini mo baboka na misu wana gaz bakata mobali nanga babuka ndako bakata bazubi to biso to luka mbongo bango bayaka ba récupérer biso toza banyama na bango te po bakataka biso toza na kimia te eza na quartier ngadi kuna bakomi kolala lala biso pamba pamba donc ndo za bwe mobile wana ndaka kokio te me bango bakolala 6 fois 7 fois. Ok, oyo deuxième catégorie en oyo bazaba oyo bazo benga bango bakuluna, ce sont des inciviques. Bazo s'associer un groupe de gens au kalaka batuna nzela ko botola tu babiloko au besoin so ba moni mwana mwasi ba ko pe ko violer. Ah. Ce monsieur Obozomonoyo, c'est un général, chef de bande. Il y a un civique qui opéré dans le quartier qui moins à gare, précisément dans Petit Panier. Ah, papa nga na moni. En tout cas, ko kende ku tutenga na moni ku tu fallait ko to tumba bango. To tumba bango penza to tumba bango ko kende. Lebi na mo to moni na millier. Ba master zomono oyo ba déranger biso makasi. Kuna ba américain ba binzala te. Ba américain kuna ba eloko comme zala te. Mais bango awa ba déranger biso makasi. Oya bango ba américain ya kata biso ba pota ya kozokisa biso to lembi. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondi mela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Keto I love Romé Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto yo kotanga motema vraiment yeso indae Bilivu muka tonga bokwa butu amona yo ya nimenga eteli selinga bolingo na komi mpena kolia ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ngo Kali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na ya vrai me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela Bijou Mulamba nalingi nanga ise procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger le ngai se amour Keto Jason Engwanda L'ensemble pour parler sur les particularités dans Tellement madame Kourali. on va faire non à Bango.
Bino. Longo le boko na longo. Tala elongi kuna. Ozozo mwana pe martu kana mutu. Bango kupe za bango. Bango baza dio kusa. Oye, atunzo pasari. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Ah ouais, tous en envoie. Tous en commissariat de police Mongafula D. Bon, on a ligne à présenter na public, il y a commissariat à Mongafula D, bah criminel autokangi, donc des présumés criminels, bah kuluna, oh tozana bango libosoa. Bah catégorie na bango ezana ndengeni. Bon, on a 3 groupes de catégories à battre. Première catégorie, c'est ça, batu oh bazo côté la population, na bandaku, na ba calibre 12, na mandoki, ko violer ba la basi, ko violer ba maman. Bango bazali a misato yozomona. Tandis que yozo la tena belema na yo. Effectivement, bango ne bazotsa Mongafula D na insécurité, ko déranger population na butu, ko côté la bango, ko iba, ko violer. Donc ça la nyonso esengélité. Nde groupe abato to kangi bango ezaki lobby au cours ya patrouille na biso na quartier Kindele to mettre main sur bango et puis population baye ba confirmer effectivement que ça bango nde bazo côté la bango na kata bandako. Yango to ye lelo to présenter bango na média population mona bango et puis ba oyo nyonso baza ba victime. Ya ba acteur bango ba salaki ba na la lili ba ya ko confirmer ba sala ba plainte na bango contre bango poto charger bango davantage to tina bango acquis des droits. Monsieur comment na major Pablo musala kitoko na belema na ba bikoto bozola laté bazo fixa matadima Mongafula D insécurité lelo major asali musala na okoko loba noni. On a remercié major l'équipe naé vraiment baza félicité pour ka criminalité et bandit moi kalepa na biso na Kindele. Alors bah saillant baza toujours matine rokima. Mais bakima ki lobby ba préparer ku musuba sala. Ba musuba zotama na ba venir to bandi ko identiko luka bango biso to luki population parce que population seule collaborer na la police té moyen osala musala malamu exact. Pour ba policier baza ba magicien. Alors moi concernant tout ça na bar mon à 22h45 ba petit na biso o ba ki victime et pas ba bête comme massage wana baza na ba arme de guerre musuba baza na moi ba petit ba reconnaître o ba bête qui massage na mwana moko ba beti marteau na mutu 2 coups ya marteau mutu e pasuki a senaki grand balinga kufa soki rapide mutu ke ça to joye to keni l'hôpital alors ba saya wana ba fandi awa bazo mona que si rien n'était c'est-à-dire mboko ndiye musale zo salimate or que baza batuma be vrai batuma be heureusement babika kilobi soki jeunesse ya mama ka eza la prudent de la police ngo sala enquête parce que baza batute baza batuma be bazo kota bazo da groupe ebele éclairé na bango côté bazo kimela chaque fois côté manjonja sika siège basali yango lobby baza ki 7 mais nous sommes pas ici d'abord major pas ça. Tu es mabeli. Tu bazaki bango 7, 3 bakangami 4 bakimi. Et ne bakimi wana après ça tu koluka bana seno bango. Non baza babitan kindelete. Oh to zana limité oh boina boy. Nebité soki bazu de ba carte électeur na bango poto ba bango pas. Major Pablo musala kitoko na belema na akangé bino batu ba sala mabe na secteur. Na féliciter Major Pablo vraiment na ndako le pango bakota ki wana na monde numéro 7 ba violé na fait ba victime 7 et 15
15 donc bazoki bapota mais na félicité major Pablo vraiment nzambe azala na ye na ndenge azokangela biso biloko soki akontinue nango awumela vraiment mais bato wana oyo bakangami wana en tout cas l'état ye moko asimba bango. Mokomi Bwendeni. Bon, ezalaka dimanche na 2h. Moni ba criminel ba côté libiso. Bando ba beta porte. Maintenant ta beta porte da kangaka elongia mutu moko. Jeune homme tara na arme. Ndara na arme ye. Ala tiblé. Yem tara na arme. Ninga azara na martonde ya zate. Aura marteau na mutu pa. Donc parmi bateau ba côté la ki yo. Na o major Pablo kangiwa pe wa pi. O ala tinino, ilamba bleu. Yem tazali na arme kotaka na chiti na chambre. Yem tabeta masasi na kati ndako. Bakimaka kanze major Pablo rolala. Na be élément na lelo la muka kangi bango pe kokolo bana nini siku. Bon, la félicitation la musala o basali. Bango ba bat moto ko mona bango souhaiter. Po biso pe dai liwa na biso. Tu as tout le monde dans la société. Tu as 3 personnes en dehors. On a des petits frères. La porte est belle, elle violer qui va me souper. On a des crimes, il reste plus de 8 portes. Quand la porte manque, bah simbarate. Après on n'inga na bango. On appelle ça des abakanga qui est. Major Pablo musala kitoko na be élément na ye papa ya insécurité bolela ki abe rola la pongité lelo akangeli bino bato baotela bino insécurité ozolo bana ni. Oui, en tout cas coup de chapeau la major na biso na musala sali puisque tozala ki victime na ka oyo komela biso na kati ya quartier na biso kutu biso ba chef de riz na ba chef à localité tozala ki interpellé pour na dossier oyo en tout cas Zambé a sali lelo et que Batoyo Bamonani et coup de chapeau na major Nabiso a continué koba musala na ye et puis toko sengape lokola bakangeli biso bango lelo et continuer ezalaka kate o ezalako les chantiers za sukate mais bakoba ko kangela biso ba malfrant bato bazo sala mabe bakoba ko kanga bango à tout moment puisque population na biso quartier na biso ezala la kimia. Merci yo bakisi ni mona likamba paso tukana sepe makasi dazo ninga ndi batanga oya viola kinga batanga yaza mulayi bo est clair yene na moni awa te batanga yezo sa passe makasi biso ba viola yo oui ba viola nga za mo sa libala mobile na bima libana te mais ya sala sabotage makasi baboka mobile na ngai nini mo baboka na misu wana gaz bakata mobile na nga babuka ndako bakata bazubi to biso to luka mbongo bango bayaka ba récupérer bazwa mbongo na biso nyonso to banako mana caisse bapanza caisse na misu na biso bazu en tout cas bakende babima te papa batanga ba misusu bazaki plus de 16 to 17 batanga bango to na ngana lo ba velenga mutu moko. OK oyo deuxième catégorie ngoyo bazaba oyo tozobenga bango bakuluna, ce sont des inciviques. Bazo s'associer un groupe de gens au kalaka batunanzela ko botola tubabiloko au besoin so bamoni mwana mwasi ba ko pe ko violer oyo tokangi bango na quartier qui mwenza mission justement na localité wa bengi 3 maisons na quartier wa bengi nani non Mayulu. Ah, donc ce sont des gens, des spécialistes dans les crimes dans la localité na uti kotangela wana. Avec les concours toujours à population, to mettre mes sur bango. Oh misato zomona oyo. Je crois que les notables na ba chef de localité à quartier wana bazalia ils vont témoigner ba acte bango bazo sala na quartier wana. Papa, ngai chef de localité Zozo Bazomba na 3 maisons, précisément na localité Bombambo. Et tous vivre ces derniers temps, l'inamité moko ya ba machette na ba mbeli. Alors tout ça le rapport ma mikondi major Pablo et ba aider biso na ba élément na ye, on a kotia maboko na 3 éléments oyo Alex Pino Dongwana. Donc ligne vraiment que major pe asal musala na ye et to kotia toujours maboko pour que musala et tout moment. Population là vraiment la kimia. Donc quand on a une sécurité za makasi. Et vraiment est commis makasi tout ces derniers temps. Machette na bambeli. Ko boto na ba biloko ba téléphone, ba sac, mbongo, ya on zo là la pendate. Ya on major vraiment tant que yo zo ibza major ni. Yé pas là la to ndengeni. Ako là la pongité. Toujours
toujours tous en collaboration. Félicitations pour la Mosala, parce qu'il y a des éléments qui sont posés pour la Kimia. Voilà. Ngai papa mampa président ba notable ya quartier Kimbota. Na sepeli musala police azako sala. Osoki police oyote mbele tous les jours bibeme. Mais to sengi na ba konjamboka. Ba pesa bango moyen. O ezali siat. En principe bazala na mutuka. Baza na ba moto po baza ko kota bisiko ezali ya pasi makasi. So soki siko moyen zate. Majora ko sala nini? Na sengi ba moyen ba pesa moyen ezali bazali batu ya ministère ya intérieur. Moyen ezali ba pesa bango moyen basala musala ba sécuriser population. Po police soki zate biso peto ko kisistete. Na soki wa. Ce monsieur Obozomonoyo, c'est un général, chef de bande. Il y a un civique qui a opéré dans le quartier qui est à gare, précisément dans le petit panier. Il y a un chef qui a écrit les Américains. Il y a un drapeau américain dans le Congo. Quand il est en pleine action, il y a une machette. Il a opéré, il a battu, il a biloko. Baninga na bakimaki me yenda za chef de bande de to apprendre qui est depuis to kanga qui est bande wana nyose disparaître parce que yenda za ki chef na bango de to représenter pe de baba konzi à subir rigueur à l'eau. Yo bakisi na nini papa ya musala major Pablo Sali. Bon, to féliciter major Pablo na musala oya Sali vraiment eza kitoko bakonzi basunga eke akende liboso tanke ngape localité parce sécurité koti makasi. Mais toyoki baninga na ba moto ba lo bakakumbaka moto na tongo mais na pourquoi asala ni maka mabi. Ozolo bana nini papa ne ba de kizaka na ba mota. Mais ezaka ka sembla que no ba mona eke asa responsable so sala musala mais tant que commune soit ndia bando sala opération en tout cas to lemba bango te to bando kanga ka bango butu moi bakende mo major asunga biso nzambe basunga ye batindika bango bakende musika bakende prison. Na bakisi eloko moko boye biso toza banyama na bango te po bakataka biso toza na kimia te eza na quartier ngadi kuna bakomi kolala la biso pamba donc ndo za bwe mobile no ndaka kokio te me bango bakolala 6 fois 7 fois yango to lobi boy mokonzi to sepena mokonzi Pablo makambo asali eza bien donc yakoba na musala na yeme botine soka ba jeep nde papa lobi ba soda pe bazala ebele poto yebaka ndenge to kolandelaka bango. Ah papa nga na moni en tout cas ko kende ku tutenga na moni ku tu fallait ko to tumba bango penza to tumba bango ko kende lebi na mo to moni na milier ko tumba bango ne c'est mieux nga na moni bongo ba bimina ba kende bamaster ozomona oyo baoderange biso makasi kuna baaméricain bayebi nzala te baaméricain kuna bayebi eloko nzala te mais bango awa baoderange biso makasi oyo bango baaméricain ya kokata biso bapota ya kozokisa biso tolembi ndenge baza boye tomona bango lisusu te soki batinda bango soki wapi bakende baboya kokema biso tozokema tolukula bango bambongo babotola biso bamoto mabe Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson.
Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema dukuduku mpona kolinga ye ngai motema nyamunyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza. Ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Ketoué à love. Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yezo indaye. Bilivu muka. Tongo pokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ma merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Sukali elengi amour ghetto na déguisté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na ya vrai me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela Bijou Mulamba nalingi nanga ise nalova nanga iseye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protege le ngai se ya muketo Jason Engwanda